Mbote mwana mbote. Mbote. Ezali bongo nani ekozali malamu soko se présenter pour na ba ko na ba ba susu malamu. Merci beaucoup. Nazali secrétaire interfédéral adjoint ya UNC. Comme on a eu ma gloire là. Comment na yo awa na soki mutoka tozali bongo na de bonhomme. Présence na présence ezali boni. Pona ni. Nous kotika mokonza mboka président Félix Tshisekedi a visité sur des moutons, évolution à travaux, suite à la cacophonie et belé yaki yemoro mokonza lobby akita atala. Et on a biso le roi tozala toujours na base depuis longtemps, to s'est décidé tozala na bande na biso, toza wa poto accompagner mokonzi na biso, to témoigner pe soutien na biso, outé bande na mandat na été suka, to kotika été tozala toujours na yi. Mais comment on a ce conseil au salindo comme la terrain hôtel parce que mouton est-ce que musala nous otambola malamu totambola malamu te misala ezali kotambola omoni kotonga ezali eloko moko ezali te olamuki lelo lobby obimisi eloko ebimi loko la champignon kotonga ezwaka mwa temps misala ezali kosalema selon ye moko chef alobai na conseil des ministres que malamu ezali mais kasi malamu kozala mingi soki gouvernement adekese bambongo po misala oyo esila e bayebisaki biso boni etikalaki apesaki instruction na chef na premier ministre adekese mbongo po misala oyo esila mais toyokaki bongo ete babaki ete bazalaki financé déjà na 75%. Mais kotala mosala ezali ya 75% eza nano ebele so de mouton eza studio te so de mouton eza ndako ya deux chambres salon te so de mouton ezali babéton oyo kotikala ata 100 ans pour que bataille ba malamu musale bandai na se batimoli plus de 30 mètres na se 100% les arts ratés au todo mona liboso awa 75% na ezara ratés au bilo moni mati musala e bandi na se ba béton ya makasi ba pile ya makasi et ba matériaux déjà c'est yaki VPM ya infrastructure mona mboka Willingo Post alekaki na bilili ba infrastructure et outaki déjà ba matériel et outil Afrique du Sud et outil français komaki 100% eza nyonso wana ezaka te oyo biso tozomona mwana mboka metuna mutuna moko mbala oti koleka tomona kibongo akoki kosala déplacement moko te tant que tomona UNC ezala UDPC ezala jusque là c'est lui notre chef et tokozala na ye te sukasuka ya mosala na ye à la tête ya république na biso mpona batravo mingi bazali oloba te bato mosusu balie mbongo
bino atake ye c'est allié ya IDPS osangani na cash oyo koloba nini mpona baoyo babebi bazali kobebisa visa chef tolandi na baetandawike parquet est convoqué baoyo bazalaki na kati ya processus ya kobimisa mbongo mpona saut de mouton eza ministre ya budget, ministre ya finance, ministre ya banque centrale na ministre ya infrastructure travaux publics bango wana nde baconvoke kuna justice ezosala mosala nango nakoki kokomante justice te justice ezosala mosala nango totika justice esala mosala ok totika kopolémike justice ezosala mosala la justice va rendre public mosala nango tokoyeba qui est impliqué wapi qui a fait quoi nani alelili justice ezosala mosala biso toloba état de droit eza nde justice azwi dossier aconvoqué 4 personnes voilà 4 personnes wana bakende korépondre na baélément bapreuve na bango kuna na justice po toyeba lumière ya makambo eza ndele. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chant.
Discipline. Okay. C'est profond. Parce que là, nous marchons, nous sommes à l'intérieur de Moi, j'enregistre le 22 mars. Il faut
Jusqu'à
est fait, les semelles sont faites, les jeux sont faits, ça c'est métallique, c'est déjà ici. On doit faire au-dessus. La seule différence, nakosenga na OVD etanke bapesi responsabilité ya mosala oyo ezali na ntango ya kala ezalaki kaka bachinois bato te basala misala mais lelo mwana ya mboka alobi ke misala ya mboka ezala mpona bana mboka apesi bango mosala bapesi mpe valeur na ye basala misala ndenge esengeli mpona intérêt ya peuple congolais ezala lipumu na bango na bandeko na bango na pasi na bango là on va pas accepter c'est notre pays nous devons travailler pour l'intérêt général merci beaucoup.
terrain pour activer un peu les travaux, les travaux. Je pense que au plus tard le 30 juin, avant le 30 juin au plus tard en tout cas, nous aurons tous les chantiers vraiment terminés. Celui de 24 ici, on nous le promet pour dans un mois, le 24 mars. Et un message à la population chinoise. Je demande à la population chinoise d'être patiente. Le gouvernement central qui est le président est en train de s'occuper de tous les problèmes de la République. La ville de Kinshasa, le gouverneur André Ngobila demande à tous les Chinois de s'imprégner de la vision Kinbopeto qui constitue réellement un changement démocratique. Merci. chef de l'État, télévision, image tourner na chef de l'État, à visiter les travaux, travaux sur des motos à la 24, après quelques interviews, avoir la maman. Oui, il faut évaluer les travaux sur des motos, travaux, et ça a mis malade au topé, et ça peut la scène, babaki ezana 30% makambo sambo ko le bani. Oh maman, na ndenge tomoni makambo ndenge ezokende, ma travaux ezokende nango bien. Mais sauf que ma réalité à terrain eza ndenge mosusu na o bato bayebi. Omoni, il ne fallait pas que tous à la presser, hein. Misala ezokende nango manembe. Nous le programme ya 100 jours au mokonzi ya mboka le président Fati Alassaki eza pour l'intérêt à peuple. Eza 100 jours. Bon, eza pas le programme ya 100 jours. Attention que l'équipe mais ça un programme à 100 jours. On est un programme d'urgence. Et mon conseil Mboka a un programme d'urgence où il a un programme de gouvernement. À mon avis, urgence ni les alliés on a pour répondre à la besoin de la population. Yango à l'ensemble qui activité où il y a nous il y a pas de moto. La deuxième chef de l'État ça lui rend la ville. Évaluation ils en ont kitoko. Ils en ont kitoko il faut mon conseil à la collecte.